Allez, voilà. Merci beaucoup, amis téléspectateurs habitués à Makanissia Baimboka. Une fois de plus, merci na confiance, na fidélité. Vous avez na communication plus télévision, la première chaîne numérique et professionnelle en République démocratique du Congo, la télévision du chef. Na pesibino beauté de partout. Vous avez Rolanda Bisso, amis téléspectateurs. Na pesibino le sous. Merci mingi na confiance. Vous avez na kopesa na ndeko Moïse Zomboui. Messieurs l'enquêteur, na la plateforme Nyon, sur na vraiment comment est-ce que vous allez s'abonner, partager ma vidéo na Bisso et puis kopesa ma suggestion na obozoli kia na musala où vous allez couper Sabino matin, midi, soir. Mesdames et messieurs, vous avez une plateforme il y a communication plus que l'élo et que vous avez bongo. Excusez-moi, et vous avez un plateau encore très spécial parce que tu as clôturé. Moi, à maman, mettre le baki, na occasion, il y a clôture, moi, à maman, ma canisse à baimbo, qui a sa chance et qui a sa espace, na maman, et le Congo démocratique, mais le zali, maman, au bazali, na secteur X, bazali, bon, na secteur, il y a média, bazali, ba concert, nangai, bazali, bandeko, Panzaka Sangona ba média obobi un peu partout vous tout à l'heure bakozana biso c'est melagna zanga bango vraiment ebelé vu que bazali ko sala ba coulisses il y a préparatif il y a soirée de gala na bango il y a ba délégué biso je pense que deux membres kaka au kona kozala na bango autour de cette émission Makanissia Baimbo bazali bongo ba femme il y a tribune des médias congolaises bazali bongo basio bazali ko œuvrer na kati ya ko former ko éduquer ko accompagner les pouvoirs en place bazali basio bazali ko sala fierté na média et belé bazaba marié na kati ya musala wana métro ba tout à l'heure ceux qui va papa ba permettre à bango facilement na musala na bango merci pour la bino banso bozako pesa de confiance en communication plus télévision tu sais bino que musala et bandi président Tshisekedi a ça peut-être qui c'est à mort tu as déjà na premier ministre biso peto bandi qui salome banda quelques informations rapidement amis téléspectateurs avant que et c'est que les beaux retenir que la première ministre Nina Kobenga Kaye, maman Yambo, il y a gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maman Judith Tuluka Tsuminoa, Azali ko s'est porté en merveille, Azali bon ko préparé déjà remise et reprise nae, je pense na vice nae na ministère et à plan et puis na kosala nande ko Jean-Michel Sama Lukonde. Mais bon retenir déjà que mokolo moi lobby na mona ba réseaux sociaux et belé, batu bazako critiquer, batu bazako sala ba analyse un peu partout kolobela comment est-ce que maman Azali ministre national, Azali ministre et à parti politique nyonso akeika na IDPS. Mais il faut se rappeler que amis téléspectateurs, Azali moko yaba cadre à IDPS. En image vous avez comme na maman Judith Tuluka Azala qui reçu et pas il y a le patron à parti le secrétaire général à IDPS mon amboko Gistan Kabuya après wana na moni ba photo pesa nga photo na maman Marthe c'est très bien na mona ki ba photo na eli sous na maman Marthe Kassalu Azali bongo le pose il y a fondateur il y a parti politique présidentiel UDPS je cite maman Marthe Kassalu maman premier ministre Marthe Kassalu pour nako moi li pamboli moi bénédiction na nomination ou outi ko za confiance il y a Mokonziamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maman Denise Nyakero Tshisekedi a clôturé qui peut 3 jours na ya forum des femmes leaders aux akiteni bongo du 26 au 28 mars je pense activité wana ezaki na présence il y a ba maman Boussizenga ba maman Ebele représenté na kati ya forum ya ba femme leader autoremaka qui peut madame Stéphanie Mbombo bazali Ebele bazaki na kati ya activité wana félicitations na mwana mboka Peter Kazadi wazali VPM intérieur opération oezali ko koba ko kanga bakulu na ba bandi oyo tozui plus ou moins 130 opération Panthère eza ko sala musala na bango en image boza ko mona bango wana Bachami Maboko, félicitations na opération Yasikamo Namboka Peter Kazadi. Bazako signaler biso que la réserve de l'Éternel Moïse Zombié Pamboui Moïse Zombié le 19 mai au biso bansa au topesaka lito na biso pe na la bonne musique la musique proprement dit la musique chrétienne tokozala wana na stade de martyrs pour dire un mot à Dieu pour na kotika pe ko Congo démocratique na maboko ya Nzambe le pasteur Moïse Zombié a bengisi biso mukolo la 19 mai na kati ya stade de martyrs Sénégal et Sénégal pour retenir que Basile Pekonomé premier ministre na bango Ousmane Oukomona wana zali vraiment elenge na kopé sa pleine sur Sénabiso chance nae parce que il y a poni na nzela ya rébellion te bilenge wana bongo ba poni nzela ya démocratie et ba mona ba ko sa la fierté ya Sénégal ndeko Gentini Ngobilambaka le gouverneur sortant ya ville province ya Kinshasa a ko signaler na ba Kongomani banso soki olingi o telemela
to oboya to benga incompétent de Congo bilambaka na musala nyonso o yasali pour na ville province ya Kinshasa yeba été aux ali moto ok ozanga moi sorcellerie moi qui ndokemwa mokete parce que noir sur blanc o de Congo bilasali wa to ikubo wa moso que mokete ndeko Daniel Bumba na ediye le ticket gagnant de l'Union sacrée pour la ville province de Kinshasa bazo signaler biso ke bayamba maki to bayamba ki bayi confession religieuse wana d'abord en image beaucoup moi bazo ki bénédiction il y a l'épouse il y a docteur Etienne Tshisekedi wa Mulu maman Marthe Kasalu asila ki na koyamba ticket gagnant la ville province ya Kinshasa pesi mwanangu wana monsieur Daniel Bumba yamba ki ba lisanga ba confession religieuse bwana na bureau de travail na esikani basola ki pe matali accompagnement na bango dossier salaire à bas député 33 millions de dollars 21 millions de dollars 5300 de passer au pour ayebisi biso batikala kosimba 33 millions te ba député bazoka moins de 5300 dollars les mois. Lelo na poko na maloba na peuple to kobeta masolo wana salaire à ba député vous allez en direct à nos téléspectateurs na ba ki banda nomination maman Judith Tuluka ye na moino mutu moko ta contester Jules Alingeti félicite le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alors bien été chamoko judiciaire salami pour na maman Judith et kolakisa moko ko soit na chef de l'état avancement et kolona biso Congo démocratique et aussi sananikambo Italie DG à RSP mwana mboka Miguel Kachal wazali ko sala musala na comme il se doit bientôt à présenter publiquement likambo Italie likambo Italie ba société ezali bongo na sous-traitance ezali recommander bongo na TFM ba bengi bongo teke funguri memi ezali ki annonce mo salama ki bongo en présence ya PCA na bango ezali komona le PCA ezali wana ezali annonce salama ki bongo bientôt ne ba biso et rozala bongo suivi na tête à tête wa la société ezali na sous-traitance wana ya mwana mbuka Miguel Kachal. Voilà, tous amis, plaisir amis téléspectateurs ya Boyambela Bino basi bako sala fierté na média école Congo démocratique bazali bongo il y a tribune des femmes de médias à l'occurrence à madame Christelle Kasongo Ngoi pena ya benga gaidi pasta na ngai Rachel Chako mbote na yo maman Christelle Kasongo Ngoi mbote pena ba téléspectateurs na biso nyonso na sepeli vraiment le lingo bengisi biso na plateau na ya kitoko. Très bien. Adali mokoti adaina lipasa ha ngande ko Moïse Mbui lipasa na ngayo. Rachel Chako mbote na yo. Mbote lipasa na ngai mbote na ba imboka ba kolanda biso partout surtout mbote mingi penza na ba mama. Très bien. Ponga penda likamotali ba mama ndeska na zalaka. Très bien. Alors, na sepela gi mingi to clôturer pesanza ba maman na makanisa ba imbo na plateau na ngai ya lelo parce que li solo ya tribune des femmes ezako beta maman mingi na ba réseaux sociaux na ba médias X ou Y. Lelo na ngaki to kumbela ngomwa mokelo kwa peto utu za nomination ya moko abino azali maman. Un mot d'abord na lisango ya ba femme des médias. Ya li nini ezalaka nini to mona na ba réseau, ezalaka asbel, ezalaka structure, ezalaka parti politique, ezalaka nini to mona ka bosangisa ba femme des médias autour d'une table pour na ko la masolo penini exactement. Merci mingi na motuna ezali penza malamu mingi po etesengeli ba kongomani ba kolanda biso ba penza ezali lisanga ya ba média. Très bien. Ngende to bara ba femme journaliste c'est-à-dire to tchaka ngo média parce que to ali na kati ya lingoma la biso ya tribune de femmes de médias to ali na baso ba montaka. Très bien. To ali na basi ba caméra woman to ali na basi ba réalisatrice donc ezali baso ba photographe. Très bien. Baso ba na kosala mosala nyonso ezali autour ya maitali bongo audiovisuel. Très bien. Kasi na kati ya lingoma la biso to sangana pona nini? Pona nini? Eloko ya liboso eloko esali ke to sangana ya lipo to sangisa makanisi. Très bien. To ya bongo ko tombola lokumu ya basi ya ba media. Nanga na yo to yebi lolenge ni baboya ka mosalo. Très bien. Na oya mibali balobi boza sérieuté. Na oya basi babi bazali bandumba, bazali exposé. Ne yango na tina bazali ko bongisa mate pona kozala basi ya mabala. Très bien. Bazali ko bongisa mate pona ko pesa bango confiance na ba place so ezali ba place ya décision. Yango penza to bité ole ki tozala ka bani ya tabiso tozala bato ba ko tia biso boye biso mo to sangana to tala nanu to relever défi wana esenge to sala nini pesa to ke pai to zonge pai baso ba ko sala soyi na media ba ali bazali boyebi yango bien est-ce que bo dénoncer bango pe to dénoncer te très bien te to dénoncer ngo par rapport à bizali ba ko sala très bien ko telemela ko lakisa ke to yebi mais boko sala boko fixa biso ba to sala raté très bien to ali victime ba ngamo na victime liboso très bien ngamo to sali ngangai azaka na France pe mo ko msalo ba ngabi ngana bien azaka jeunesse abi ngana vini ngana sina ba na bala jeunesse place li ba le kufa vraiment
C'est-à-dire quoi? Cause la mopandi sanguin ko baté égal ndumba. Très bien. Égal moins sérieuse. Égal exposition na le baka. Maman azana ndako loka mobali musu bazaka ngaso na bali mwasi nanga ko sala te parce que na ngasa l'exposer te. Très bien. Bon tant que na toka mayu. Alors exposé te. Tant que na soto bi wenza bi te akenda wenza te supermarché na kata supermarché. Ni bali bayaka te. Aza exposé te. Très bien. Na hôpital parce que ko maternité a mis moi na pédiatrie. Aza exposé te. Très bien. On a montré qu'il y a un congé na Dubaï. Très bien. Dubaï kuna na kata avion. Assez exposé te. Ni bali bazate. Na Dubaï kuna to na France vacances na bang. Très bien. Aux États-Unis. Assez exposé moi ça exposé partout. Très bien. Na moi na mobile biso tout exposé. Pour la ligne exposition. Mais il y a média ndele ki mwa makasi. Il y a média ndele ki makasi. Exposé autolobi yango. Bato ba ko talo ebele. Au police 23h au monier. Bon musala sala kana TV tango mona ga ya fungola nzoto bwa bi otalanga apesa na ndesangoti. Très bien. Po yeba soki lolenge nini ko bima lobby. Soki nini ko le kalibanda. Soki lobby nini le kaki lobby peut-être oyeba kité. Nini le kaki na tongo soko la ndimo saint to ko bandeni. Très bien. Lobby une personne sans connaissance, c'est une personne morte. Très bien. Soko oyebi te sangweli nini. O ba pandi oyebi yangote. Ko mi bengi mutako kufa. Moi ça ko sala musala po oyeba sango. O bengi azali mo sa sangitina. Nde place bitumbala biso ezali. Très bien. Vous avez mon côté Torozongela yo, maman Rachel Chako, to le bisape maman Christelle Kassongo. Yebisa biso tribune des femmes de médias, comment est-ce que ça a organisé? Est-ce que vous avez une coordination nationale? Est-ce que vous avez présidium? Et puis écoutez les bas si nous sommes peut-être à travers cette émission, bah on a besoin de raison et conditions pour être membre de la tribune des femmes. Alors, tribune des femmes des médias, ils allaient structure n'est maman autour de la femme de médias, mais il y a qui peine à préciser que Ezakaka, la femme de médias, était participer, la femme brave. Très bien. Pour la nini, pour tolingi pe basi o nyo so bazo ko se démarquer. Na ma musala na ya zo sala malamu, azala pe exemple o yotoko mema pour na basi misusu. Très bien. Alors, dans la tribune, présidente Azali, présidente adjointe Azali, secrétaire général Azali, adjointe Azali, chargée de communication. Donc, ils ont structuré, ils ont bien structuré. Très bien. L'État pas eu structuré, la femme des médias. Très bien. Très bien. Alors, pour la rencontre dans la tribune des femmes des médias, ils n'ont pas cité. Nous en avons affiché, il y a adhésion. Ok. Oui, côté si combo na yo, carte pe Azali, carte il y a Ophélie, je pense. Bon. Très bien. Adapté. Très bien. Ok. Pour Boyebi association, il fonctionne à peine. Na ba contribution à bino. Très bien. Contribution Ezali. D'ailleurs, quand na kata tribune, ils arrêté ko sukuma bato ya non. To senga conscience à montrer ça la mingi. Très bien. Rachel chaque oneng bozomo na yoana za tala mutema munene na loba za mutema munene pinza. Parce que zana makamususu yo yebika ba mama, aya mo bolembu bonini boye, mais moko asalaka makasi na ye penza couvraka makambo ebele lokola bana zuba to lokola bana. Très bien. Ye vraiment azana mutema wana ya koza la pena ki mama présidente azana mo penza. Donc basi o nyonso bakoya bakozanga on a problème te to koyamba bango bien to partager connaissance na biso bango pe baye na connaissance na bango to sangisi elongo to tamboli malamu. Alors biso na kati ya coopération na biso ebi vous avez journaliste de terrain ba benga lo moko non c'est que ça les journalistes étaient mbétembe. Est-ce que tribune de femmes de médias bah il y a un siège na bango to ezali tribune de mbétembe na pesa maman Rachel to na loba. Très bien. Tam to lobaki to sali lisanga to sangisi c'est du total ki penza maini ko sa soni. Très bien. Makambo ko sa soni ali mingi. Ba pandisa ngoko kendo tambola okumata okiti otuni mudio ye pour l'interview kasi ozo kende bo l'interview yango. Très bien. Sali yali makambo mingi to vande to telobité to ko finisa penda solo to ko latsa iskazaka te salite yali mingi ne to sangali patobité to ko lengi to ko sukola ngo to pesa penda éclair ezala penza éclat. Très bien. Pour ça muta tali mo sa media bité ça mais tout le monde a raté muta yemi sa media le ba ko ministre Jean. Très bien. Lobi to lingi mo sa media pas comme ministre de justice parce que parmi biso bana bato ba sala rapide toi. Très bien. Alors to lingi pe bon ndenge mo ndenge mo konza mboka ali champion en masculinité positive le premier ministre azali moi si to lingi pe lobi premier ministre azapi auta pena ba tali pena parcours sans journaliste. Très bien. On ande penza komba na biso salite ezali mingi kasi na kati na biso ya TFM to zali na bureau na biso zali na cabine na coin ya province na commune de Kinshasa on pas siège na biso zali to zali bien structuré c'est-à-dire mutu nyonso azali na média oyo asala. Très bien. Soki mutu azali na média asala kate to zali na chaîne na biso moko ya YouTube
tribune des femmes des médias. Très bien. Zoa élément. C'est quoi ça la chaîne té? Oui, au Tcham on a sa tribune des femmes. Très bien. Vous avez une page na biso totier. Vous avez une plateforme médiatique. Donc, on a un journaliste à Tembete Mbazate. Ceux qui ont un coco sur la chaîne X, ou sont membres, chaîne Yamana Bachelo. Lucas Berlema ou l'équipe. Combien d'années déjà d'existence? 3 ans. 3 ans. Ce n'est pas une moindre de choses. Ça 3 ans, naïb que tu comme Kalaming, tu es allé solo la soirée des gars. Si Kao on a moni déjà moi bah quoi et belezo bah mon réseaux sociaux par rapport à cette élection, il y a ben invité au sali moi mingi. Alors, tu es allé solo il y a 3 ans d'abord. Est-ce que c'était facile? Moi, na botami tia bimami nguluma pour ça 3 ans. Nailo kwa boy oh Rachel Chako, j'ai connu l'histoire ya tribune des femmes ondo bandaki yango à l'époque, batu banimela kina noté, batu wana komona lelo totalisé 3 ans. Ba difficulté énorme ni nokutana ginango. Ba difficulté za minka biso basi. Basi bandima na raté. Très bien. Le grand défi oh to ko bunde singeli moi si né maman lati boy. Ah lati. Eh maman question lati kitoko ouais. C'est difficile moi ça le bamuninga. Très bien. Maman eh papa Moïse lati kitoko ouais. Ça non mon lango bien. Si on a bien na Christelle lati kitoko mon Christelle complexe mo boy entre bino. Ezalaka. Donc difficulté makasi yango. Tant on peut ça directif maman moi ndete okende boy to lata boy to sala boy. Alaksa nini? Si par exemple le biki to sala boy même si y a ndimi na mbasa batu parce que ça qui mupandi a juste comme muninga il mo ka ngolo baby ça dit influencer muninga il pense moyen ça dit basali moi clic pour leur télémila ba opposante très bien pour leur télémila ça ibeli musu super boya ba pesi bino moi transport ils a 10 000 abimisi boy ils a 5 000 aïe phénomène katakata est-ce que OK par exemple déjà Zalit déjà communication plus déjà tout ça pour ça te rencontrer yo parce que tu es lobela par exemple actualité politique moko biso ba femme de médias tout monde qui est to zoyo pour qui oh lobelango très bien bon déjà quand ici que ndongo zo lobana les peut-être pour linga linga yo oh comme il déjà andima qui un moment et puis après il s'en fout et comme il va rendez-vous moi privé tu sais que tu me manques my god voilà et puis déjà tu as des messages à bien tu me manques bébé bébé ndengeni yo ka ba difficulté ba femme de médias très bien et ça très bien tu montres le bit hein mususu mona ke bon net par exemple pour na ko tapango bila on a commencé avec l'histoire ba Salomon dans le bit ke ba sala rango mais on coûte peut-être dans un exemple pour ko tapango bila lelo na 10h oui 8h on remplit ba condition très bien tu te comme 14h non quotité to comme 18h ba biso ya lobby bande comment ba leka na poto ba loba yemo ya ka bureau je crois 14e soir ba ka bureau sur 20h est-ce que suka ye wapi aina bureau quand même soka yaka te on ndete ayaka soka yeza pas régler maman okutati très bien asala musala mais la priorité pe ezali za ka binoté priorité ezali akuta signature na ezana mamuta muso ebele ifa banda 3 ans wana ezalaka ozara na ça nana porte-parole en mobilité merci namoyo ma Rachel nayo kapela maman Christelle le nom mboka na biso bon na monde entier la biso ba tendance toujours aux journalistes soit pro pouvoir ou à pro opposition est-ce que bilo ko ane comme la rabino na tribune de femmes bino mo na katsa mino ebike Christelle ya o mutafayulo Rachel o Fati Beton est-ce que ça arrive si oui comment est-ce que na tribune de femmes boye ba ko gérer esprit parce que mon amutu à part cause à la journaliste ça na ba opinion personnelle na ebe oui en tout cas bilo ko na to ebiki e koki koza mais na tribune na mona ngo penzate très bien parce que tozana bato oyo na kata tribune penza lokola na kotanga CG na biso azaka moi si moko très réglo donc maman présidente na bango soki basangani vous pouvez pas dire n'importe quoi ça na bagisi moi français na kati okolo ba elo ya pamba te o bossa na musala o biso to sala en tant que journaliste très bien to kenena na musala na biso d'ailleurs de même maman présidente ce qui paye à lobby de comme to monité za bien te dobi maman wana te to lobaka très bien ba tendance mutaroza na ndenge na mais les tendances c'est-à-dire na moi tweet na ye na moi publication na ye bomu na raunzi azwaka ka moi parmi ya ndeko katumbi azwaka moi parmi ka bon on est un peu personnel ngana bu fait na moi sanga entre nous les journalistes ne ratakate est-ce que pour nous et ça pose pas problème en tout cas ça doit poser un problème parce que d'abord on est
censé informer. Très bien. Tout ça non ba journaliste. De photo ça musala lo lenge sengeli. Mais muto asali musala pe malamu. Et bon ipe ko betele maboko ndenga asali malamu. Bo lobi makamu ndenga asali. Ezate ke muto asali malamu boko ne ko masquer non ezalaki boy te. Bino botika la information vraie. Na information ndenga eza. Très bien. Oui, na tribune musala wana esali. Voilà, avant de passer à maman président pe maloba, mokonzi amboka uti ko sepelisa ba congolais pe particulièrement bino ba maman. Tribune de femmes. Est-ce que si vous salez moi déclaration na ebité za un coucou eza koya pour na ko féliciter chef de l'état par rapport à nomination à maman oyo Judith Tuluka Tsuminwa et puis est-ce qu'aza ko mérité tant journaliste place au ba pesi wana. En tout cas na uti kotanga parcours na ye. Très bien. Mkolo mwalelo na moni asala mwa mke ba formation pe na otali police, otali finance publique, otali économie, azama na ma connaissance un peu partout. Alors son natali profil na ye na lobi non, elle a mérité quelque part. Très bien. Donc na moni président na biso azui kakate ndenga lobaki masculinité positive ya pamba te. C'est vraiment réel. Très bien. À observer atali abi profil oyo ikoko la malamu. Donc je pense que maman en a mérité. Très bien. Donc mingi je pense qu'il y a kolobeza wanate. Voilà, tamo Moïse Ngouazolo bake jusque là na moni na critique te. Na moni na nous critique te bozo kansana do sala yango pour na intérêt moko X ou Y. Bozo ka bato mingi na ozo na plateau depuis na bandi kozo. Ce qui na moni na yo sabino pe X à l'hôpital la maman faye ezali koto faye ali koto mais na la kaki bino ke na osala mwa bilan na emukie na ministère à plan to yeb sabino allez-y accélérer mon bato bazao kanisa peut-être président Félix Antoine Tshisekedi ozwaka ka maman moko auti Kasai. Très bien. To ozwaka ka kananga toni te na moni président Félix Antoine Tshisekedi azota la penza ako respecter géopolitique. Voilà. Très bien. Respecter boyende biso to lingi président ya boy parce que ça président ka ya Kasai te. Très bien. Asa président ya Équateur ya Bandundu ya bamboka nyonso ya ekolo Congo. Très bien. Et je tiens à vous rappeler amis téléspectateurs bomoni les deux chambres à parlement boy ba disu que géopolitique est repésé wana na bato nyonso bozalaka tribalisme na tribalisme déjà le rôle to pesi ba ndeko na biso pe ya Congo central ba ndeko na biso ya ne Congo bazu primati boye ba rapé koto yo ensemble on ndeko moko ebisinga na seka binde kombui pepe mboso bosa na déjà pour déjà na kata ba critérium ndenge maman azui mboso ensemble ko bon on les a bandeko ba point de vue et pour na bango ba Vital Kamerhe déjà a gagné déjà na géopolitique parce que il faut moi Moussouaïli pe na kata ensemble ça c'est la population ce n'est pas ndeko Moïse Mbouyi o nyonso ba kopesa biso ngai l'essentiel à la congolais et accompagner vision chef de l'état asala musala malamu kopesa ba député maloba to ko zala nsima pour na ko soutenir maman Rachel Chako premier ministre est-ce que ba défi aux alikolo amesana parce que yemo kwa lobby yango gouvernement dans la gouvernement il y a compétences professionnelles dollar est de la République insécurité oyo kolia ya ba congolais sur tout ça pensez-vous que cette dame a koya tant soit peu ko fandi sabiso kimia na situation ya makamman son atangi wana. D'abord, on a félicité maman parce que mon collègue qui est qui très bien. Une femme, c'est vrai que mon collègue a fatigué. Maman quand même mais parce que mon chrétien Françoise Azali bon très bien. Ça qui bat tweet. Très bien. Ma page Jambiso ya tribune de femmes. Très bien. Féliciter qui mon konzamboka puis la chance beli panaye. Très bien. Kasi nengo lobi ba difficulté ezali mingi. Na moni batu so ba pesi au moins ateza maman te lelo ndeko Moïse ba commission DG très bien ya communication plus oui bat ne ba oloba est-ce que ko gérer batu très bien est-ce que recette est wando kota est-ce que lelo ba partenaire ba ko bandoya pourquoi on dit ça parce que nango ka pour ba l'ex que non tu ne seras pas capable très bien mais ça bien baloba bon peut so makasi oye ba balbaki oyo na e bande no au fond de la mise c'est-à-dire très bien oui baba piste ni no que ne pas beta peut réussir voilà cause la moisi cause la première ministre kokamba na cause la mobali cause la premier ministre kokamba bwana makila mo mais mobali qui na congé maternité té congé maternité ils ont maladie ils ont cabine plus ou moins combien de temps ils ont combien de temps s'il vous plaît 3 mois
Avec la... Non, mais Bandeliazé, mais 3 mois. Na 6 mois, maman. Maman, s'il vous plaît, tous à la professionnelle. Maman, pena premier ministre, Nazem, il y a 6 mois au bureau. Il y a le c'est-à-dire ou quoi? Ba maman kala. Ba non banga Zem vanda. Moi na kokwea. Il y a les gens na 6 mois au bureau. Oui. Ah, nazoluka na mona bango. Bazali. Na mona bango. Au moins maman lobi que travailler dans professionnalisme. Très bien. Au moins na baso ba sala. To pouvoir na mokili ke basi basala ka bazali. Très bien. C'est parce que bazao tiki la basité tant tiki la bango na botala. On konza mo habiter. Ba pe ba tout ils sont des êtres humains. To tiki la bango tamba sala. Très bien. Très bien. Tout le monde est na Mali, tout le monde qui peut Sénégal à l'époque, tout le monde Togo, ba pays to kotanga voilà. Poto soki moi ça dit congé maternité, ba pesa mobali point. Na moi na mobali bo sala te ba pesi bango mbele congé maternité. Parce que tant OK papa fois et deux. Aux amendés sinaye très bien. Ba pesa papa pesi maman. Congé maternité ko bela zemi eza maladie. Très bien. Maman ko ya na zemi ya premier mois ti 8e mois. Est na biso maman chérie tu na kiti pe est. A okita. Ya on a biso à cause après mais c'est ko travailler. Bo makila moko. Très bien. Maman chérie est-ce que ça makoloté? Ana makolo. Ana maboko te ana maboko. Ba bien ça pena politique te maza technocrate. Si comme beaucoup c'est rendre ba politique ne ba gérer. Comment tu sais que dit oh ya za le président baza lo bani. Ah okamba loko asango. Mo kamba ngo la kisango te. Tamboli to za wapi lelo. To za wapi? Bah oui. Oh to bando ko banga dictature. Oh ndenge za bo il faut soda. Très bien. C'est que la sima mundu ki wapi. Mais to kende. To zo tambola. Il prend le dessus. Les lopes peuple ils sont confiance. Et puis ils ont travaillé. Là on te montre fiasco ta. Bah femme des médias va mourir fiasco te. Moutou à vivre à 100% bientôt. D'accord. Tous à la réelle là, bah toi autres la buse belé. Ah bolinga te ba pesa connotation na bino wa les femmes des médias de Tshisekedi. Non. Wa ba kisabino ngona katia. Très bien. C'est qui est vrai. Vous êtes journaliste. Asa imparfait te. Ah on appelle 100% te. Mais si tu as 6 sur 10. Et ça mérite tout mériter. Papa. Zila maman bakisana mpona mafuta zo matanga tango maman chaque zolo ba. Bimisa ngo esi la kosopana. Allez-y. Omoni maman nenga uti koloba. Ngana loba toujours le moko congolais. Naza pe congolaise. Bande konanga ba congolais. Ngape na kati menaza na mentalité wana te. Très bien. Bato baza mentalité wana baza mingité. Mais congolais oroyo kaka koloba. Asaili biso nini? Depuis ayaki nini? Mais tant bazo mona nazuka exemple par exemple simple baloba muta peso ta bic ozaki nango posa eza iloko senga merci très bien nzele salemite gratuité ngo ya école nini na ba condition nini qualité nini bana bazofanda mais tout changement implique makambo ebele commence quelque part oui on toujours quelque part ba révolution mingi auto tanga na école to mona ba makila etanga mais makambo eko bonga très bien to sengi makile tangate mais des fois moi babilo ko moko yaka ya mike mais c'est la finalité ne o compte ne balobaka la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Très bien. To komi na suka to komi ndenge nini to évaluer na lelo to uti wapi lelo IGF et salim sala to salim salate. Très bien. Lelo bana quand même bazo vivre batu bako ndima ngome bako loba budget oui ça maluko ne ko moko osanga ba de balobi ça makuti budget na biso na se oui ndeko Moïse 4 milliards ce qui 3 milliards quelque chose a comme si on a 16 milliards mais comment expliquer que petit peuple wana aole la ka nzala comment est-ce que batu na ba salaire na mbongo ngo se retrouver mbongo ne ko sala nini papa ndena zoloba changement et a raté so betika na nyonso et bandara toujours 1 très bien 2 3 toujours matamale malé donc mentalité wana na ko senga penza na ba imboka to ngola mentalité wana to yebaka mboka munene lokola tu sais que va passer il y a 5 ans le cas qui a eu tant de ça tout changement et puis c'est la tout passer combien d'années mususu basala 10 ans 20 ans to zaki na bangoti te changement ezalaki te pona yo te changement mo ndambo ezalaki na boyi na ngapi te mais o pe muninga zo na oya ye bondi mape oya ye très bien tondi mape oya ye je pense que amis téléspectateurs to kende moke na ko chiter na kati ya makanisa ba imboka lelo to kota na mama alikambo etali soirée de gala oyo femme des médias ezako luka ko organiser ezako luka tezo organiser na occasion ya clôture ya mois de la femme mais avant ça baza ba femme nazo retourna bango pe question wana parce que zali pe femme tabimi na média ko beta ba déclaration wana l'ancienne femme ya président sortant ya mboka oyo pe Joseph Kabila Kabange
français on peut moi pas c'est quand je parle l'ancienne femme bah quand c'est sous moi c'est kala natanga kaka maman Olive voilà l'ex-première dame maman Olive Lembe Kabila nalo bananga lingala na boya aucho bimana ba média akoyebisa na ba congolais to sambela nzambe pe ya ko sambela nzambe mobali na yende ko Joseph Kabila Kabange azonga na kiti oyo ya ebonga ya présidence de la République pour la nini pour na kocha kimia na est de la République na mbuka mbomba parce que à l'époque mobali na silisaka manso ya guerre à est na biko na simbia na stylo kimia kotaki na est de la République bozali basi bozali ba femme bozali na secteur ya média réaction à maman Chako réaction est plutôt si ça tombe dans solo ya soirée des gala ici on vient pas critiquer très bien mais il peut se former na iloko pour que ba Congolais ba comprendre parce que toi ba pandisa tu as rebêté la mutu beaucoup côté tu as critiquer mutu mais tu as pour la côté la angle ni mutu lobeli très bien ah maman Olive Lembe azana raison ngana yeba ba peksa mutu réfléchir té ba peksa mutu réfléchir té moi tam taliboma au peksa réfléchir très bien c'est-à-dire quoi maman azali maman ya mboka ya liboso ya kala lelo yo azali suna kitité lelo ko mi moto mususu akomi siko observatrice très bien a motala nde bavande awa nde gera ngo izakaka ke kaka mais na moment na nga pezalaki mais na mo comprendre que na zo secret mo bo possible parce que le roi na zo secret wana moi na pesa ba ngo izate na moi na récupérer ngo ponga na beta secret na moi que pour secret na nga ya le butel ka buta secret ba sili saka ngo ba na sili saka ngo na bik makambo este na oba makambo mama lobi vidéo zo tambola soki guerre est ezalaki té tu rentres mon maman té na ba bonté na ebélé parce que il y a des photos sur internet maman a lati pantalon qui na est azi mona moka kangi na Congo très bien ah tout a pondu na banda ko ya kota kiwana eza banda ko ya kina banda ka ba dégâté très bien ya ki place bitumbe ya laki ba vendre na moi passi mais to mona pe ba do maman té tanga zi ba biloko ki pesa na maman ni question à maman Olive Lembe Kabila ça dit ba dégâts ezalaki il n'a pas cet exemple nazonga moi exemple moi muke allez-y rapidement ngana papa Moïse toza moi na mobali toza na ndako lelo na boyi na ngali bala na bimi na kei parce que na moni ba yo na moni comment est-ce que na musika ke ozi moi sika Christelle bo va na ngana critique ki yoti est-ce que tu pesa ngam bon té ala ta kutu bien té pas na mona maman Moïse comme au sommet l'Égypte na musiko sale fona sa nini nazongela to na critiquer yo c'est ça mutu andimaka mutu azate très bien mutu andimaka mutu azate mais est-ce que vous êtes étant journaliste ou étant congolais compatriote évolue très bien les choses changent mais est-ce que vous rêvez un jour que Joseph Kabila vous rêvez un jour étant compatriote congolaise un jour dès que Joseph Kabila candidat puis soit congolais to ko voter vous rêvez ça mais ce que c'est la constitution ça que président Sisi akeina et que c'est ngazo tout rêver te point tout voter pe oh asa mutu na lobi ce qui la constitution la biso et loba boy ancien président akoyo soko zonga wana constitution c'est boya babi fois kufa botama constitution babi c'est boya ce qui esenya zonga aye to ba kongomani aza kongomani tout voter très bien et monsieur Lotikala je rachète ça quoi voter na ende ko Kabila soki constitution ko voter na yo ça mutazonga ko se présenter ko voter le président c'est que depuis lelo akoza su akomi ancien et ka moni ki akozongi na lesusu aya on voter ba c'est la République ezali choix ya mutu un mot na ebité ya maman Olive Lembe Kabila maman Olive Lembe Kabila aza maman bisonyo sotopesi respect mingi na kolobake guerre esilaki na biki te nandimi te peut-être koloba ko atténuer makambo oui esalaki tokoboya te mais que guerre le mot toloba on est français c'est ça guerre esili non on a quoi ce peuple wana penza te sinon te monisco ezalaki kakati ti Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir monisco ezalaki kakati très bien mission il fallait silati et cela était pour l'année très bien merci à maman Christelle, merci à Rachel Chako, maman présidente. Amis téléspectateurs, Tobet Askoma Solo la soirée des galas. Na occasion avec clôture, il y a des femmes de médias, bazo organisé mo bangé na activité. Et vous a d'abord web. Na village Chetemba. Très bien. Village Chetemba.
Pourquoi le choix pourquoi le choix village Setemba bisiki eza ebele boponi kaka kuna est-ce que parce que eza monene, est-ce que parce que bapesi bino ngo ofele, est-ce que parce que kolo nango toko yo kazali candidate gouverneur à Ville Kinshasa? Très bien. Autour d'un biso ba défi. Femme des médias, tout le monde dit qu'il faut tout clôturer le mois de la femme. Pour nous clôturer, on essaie de trouver un espace où il permettre de faire une exposition. Très bien. Tous les moyens, c'est moi ça, il y a beaucoup de mécanismes qui sont exposés en valeur. Tout le monde tout ça la promotion sur lui. Très bien. Tout le monde a qui musée national. OK. Tout qui comme on a déjà musée national tout commis. Pour tout singa. Espace. So ba boy to futa tambongo mongo ya terme qui va comprendre que ce sont des femmes des médias to ça la promotion bobo ba perception de la wana te to que mon maman ministre ya culture et art maman Catherine très bien to meki to sali ba procédure nyo surtout to ju réponse malam te tali comme les mission na biso to ezaki besoin na biso to sala yango très bien to clôturer moi de la femme très bien ni to tali bon quand il va porte sur bafungolote mais qu'apporte mususu toke pe moment na gouverneur na biso ngobila pour aider biso na mamotali ba salongo na biso parce que ça na prérogative na biso on fait les salongo na la structure ne ngobila quand même ayamba kibino pour na ba photo et l'autre côté to ali ba to ali boso après hier ko lancer vision na ya Kinshasa bopeto bato ba lokota ngo batali boso ali tribune des femmes de médias mais aboyo yamba bino bon na ko ba kuboya te mais ba yami bino te ba raison na yebina noté à gouvernement mais pourquoi yamba d'accord de 6h à 23h to zonga tout le monde a été de 6h à 23h oui non pour remplir l'audience to sala eloko nyo se sengeli ko sala pokuta na gouverneur ozengo le témoin oze batangi na plateau très bien batangi et puis si maman boza ka molende na autre comme ma pembeni pour na sala musala na zala kité je vais faire de mon mieux pour que mon konza mon abino très bien. Sans suite. Les sikoyo, tu es comme les cordons Germain Pound. Tu sais ces cordons. Biso to sala Kinshasa bopeto. Tu sais ngi ombongo te. Tu sais ngo sunga biso na espace pour toi accomplir mission na biso. Très bien. Dans le bis avant na obenga parsec bokendo mona yi. To ke pas parsec na yenda biso bon. Tu peux savoir que c'est espace ya village Setemba. Très bien. Pour que vous travailler bablo na mi boza ngo besoin. Très bien. Mais il faut que ça espace oyo et pesa meli biso pa ya cordon Germain Pound ozali coordonnateur ya Kinshasa bopeto. Zelanan s'il vous plaît. To lukinzambe to zunzambe te met un canal à Bangelou to zu quand même gain de cause, c'est ça non? C'est ça, sur 10 c'est ali 5. Mais bozu quand même. Il faut dire merci à Ngobilambaka quand même. Il faut dire merci à Ngobilambaka quand même. Au coordonnateur de Kinshasa bopeto Germain Pound. Ezaka ngobila. Maman ezaka na sisi na phrase na sisi phrase de lokati. Bon, c'est là si ça fond. Na pena na cheka. Ezaka nzambe na Jésus. Très bien. Jéhovah na Jésus. Papa na mwana. Mutapesi nga pe mambo mo eza Jéhovah. Na bana Jéhovah. Après na yé pas Jésus. Nga na bandi na cordon mutapesi atie mon kolota iboke no sala. Ne la lobby na pesi merci na coordonnateur qui s'appelle Peto Germain Pound. Et puis na pesi merci na le gouverneur de la ville parce que so kachi Germain Pound comme coordonnateur te ton autres espaces te. Très bien, à bon ici. Voilà, c'est ça qui n'était. Maman Christelle, na nous ma kotopo. Na ba fiche moko na moni bon, na kokota na détail. Problème te, so oyeto la fiche to. Woni nani c'est le ba oyeto nous allons. Très bien. Na koya pour na moni pe côté culture pe bobengisi artiste moko ba critique déjà jouer par rapport à artiste wana. Na ko tuna nga ba question côté wana. Maman Christelle. Qu'est-ce qu'il y aura comme activité? Déroulement et loko ane kozala na nini parce que maman lobika ko exposer ka basi ba ka otonga to qu'est-ce qu'il y aura comme carnaval na bino na activité wana soirée de gala bobengi yango et puis ba nani baza ba invité d'honneur na bino. Voilà, na bandana d'ailleurs pour na koloba d'abord to bana journée na biso na 11h. Très bien. Hein, à part soirée de gala to banana na 11h exposition na biso ezaka sur la même place. Donc to bengisi déjà en passant d'ailleurs bato belé boya gomona ba œuvre ya bana basi. Très bien. Alors to bandi on a ti ba 13h30 14h to ici pour to ça na émission na biso pe o to zoninga ko sala autour de la femme autour à thématique to aborder qui la thématique à tribune des femmes des médias par rapport à mois de mars parce que biso to clôturer ndé. Très bien. C'est l'occasion à moi la clôture mois de la femme. Voilà. Très bien.
Alors, on a une émission à biso 14h, 16h, 17h aussi ici. Donc, on a mis 18h, soirée de gala na biso. On va soumettre bandi. Soirée de gala na bandi. Mais soirée en go. Tu tiens un peu moi pili. Ma connaissance. Moi, il est mon kepe to bois qui n'a pas. Lokola nini. To sengaki. Yabi ko tangaki Zakaria wa. Na waki na zoya moi mo mimisa ba plan. Na tangaki wa très bien. Voilà. Donc to bandi cérémonie na biso bino boye ndenge zalaka to présenter tribune des femmes des médias. Eza boye moi de circonstances mais to zupe bato oyo bakoti la biso pi moi mayele moke. Très bien. Ndeti banane. Ba biso mayele sur le leadership ezani. Très bien. Est-ce qu'il y aura les intervenants? Oui, affiche zo ya kamina. Ngati ko bino mo bimisa va affiche ngo pe bimao. Ba intervenez za banani tanga ka kombo. Leo kino komi to zi moi ba intervenez za nani. To tanga ta quelque kombo. Ouais, ba kino ba linga pete ba congolais ba to tabisa partout. To za ba maître Kondo, internationaliste. To za papa Zakari ngo tanga ki. Candidat vice-gouverneur. Donc évoluer, donc Maman Freebox Azali. Mimi Moujaï. Basé belé. Donc né dans Doloba, leadership to kolobilango, to kolobila PS, to kolobila ba droits humains. Très bien. Donc moi te mathématiques wana les amis ça tout oyo bato ya maele wana bakoya kolobila biso. Très bien, Nathalie maman présidente. Et s'il était voilà, affiche dans Zomona Yangwana, c'est ça? Oui, l'intervenant. Voilà. Ndeko ya chapa rouge par Rosal. Maman scolastique to boy ou un peu to marraine na biso. La tribune des femmes des médias, yé. OK. Très bien. Bomoni bato ebele obino boyebi. Na kotanga mingi te za musika. Ndeko Timothée le noir na komona wana très bien. Voilà, boyebi bango nyonso. Très bien. On apprend de quoi Nice? Voilà. Wazana suka na kavata rouge. Anissé tiena quand c'est Yombora ou coordonnateur. Docteur, très bien. Voilà. Je pense que l'ami allez-y. Programme na biso et sili wana te, to silisi. To prévoir qui peut basenet. Très bien. Accompagner la biso. Très bien. Oyebi ke baza groupe ya bato mayele balobaka na basenet. Tozana senet mususu oyo ekolobela est ya RDC. Très bien. Eza message oyo tribune des femmes elengelaki wana to bombi kombo ya muta ko salango très bien ba rotala kaka eza pe na défilé ya mama liputa. Très bien. On va valoriser liputa. Tribune des femmes yango moni biso pe lelo tozana maputa. Très bien. Yango wana toza pe na programme ya kopesa ba mama oyo mayele ba femme oyo ba se démarquer kopesa ba trophée na on va les ratakate. Diplôme de mérite. Il faut encourager. Déjà, banane barozo déjà. Il faut encourager la femme. Banane barozo déjà. Tout ça, maman, nasiki maman tanga bangonyo ça. Maman ça pipi na très bien. Directeur na biso ya information awa monsieur Christian Nyamabouazo landabino na bureau de travail bina pesa bino félicitations na likanisi et courage na tribune des femmes. Alors maman Rachel Chako ba diplôme ya mérite, est-ce que tu peux dévoiler déjà ba toi to pesali surprise le même jour bon ah peut être ça la surprise ba découvert très bien ils ont m'embêté to zo pesa pena la base ba sa ilora motuya très bien kati ya Congo c'est na ba secteur nyonso très bien ya liboso ezali maman Patricia c'est Patricia Nzinga azali c'est elle azali après le directeur Eric Guillaume Tazali Nassima azali ko chapeauter directrice adjointe communication très bien la présidence de la République très bien et puis tu peux sa maman Acacia très bien Bandouvula ouais tu es sala nae tu peux sa madame moko Caroline Pindi très bien et puis tu peux sa maman la biso Christelle Mabilou très bien hein oh ya OCC azali jeune azali musala nakota na terrain na tia to évoluer to kende asali musala puis to kopesa sala merci ba secteur ya média l'opinion surtout montagne ba secteur non surtout ba Patricia Nzinga eza média akasi eza politique et na côté la Bonzambe tozi maman moko ya pasteur to dévoiler sima to bozuna noté na pesa déjà na secteur à sport bo pesi mamani. Bon, dans le secteur à sport, tu peux ça qui, tu peux ça tepo, tu peux ça qui déjà du plan de mérite tant tout ça là qui match de loisirs.
C'est ça qui mate des gars là. C'est ça qui madame le nom m'échappe, Brigitte. Très bien. Azali na domaine il y a sport depuis. Très bien. Et puis papa na zela na tuna na oya nanga kuna. Wana tozo mona pe ba image nsango ba femme cas de médias. Voilà. Ça y a qui ouverture lancement il y a activité na biso ya 2 mars. Très bien. On a bon ko fungo la penza ba activité à mars. OK. Na maman beaucoup mais saluité. Va écouper ça ba gagnant. Très bien. Trophée. Ok, ça c'est une très bonne chose. Na domaine na bino ya média, bo pesi mwasi diplôme nani. Pour epsinga to pesi ba secteur nyoso. Na secteur na bino ya média, bo pesi mwasi nini. Na secteur ya média to pesi Patricia Nzinga. Ah très bien, on va qui présidence. Fille au Azali, mwasi Azali la première radio d'Afrique. Très bien. Radio de la femme. Elfie Esther. Na domaine enseignement bo pesi mwasi te. Dans le domaine l'enseignement, tozo ke ne malembe papa. Très bien. Voilà, na koti siko na ba question na ngai. Maman loba pour nous ba question na ngai rapidement. Tozo si ça makanisa ba imboka. Maman qui selunga ba selo comme sur l'organisation assurée. Le bakara que après remise à ba trophée, toza na bien sûr nani partenaire na biso akoya koyemba o lo baki ba critiquer kota ki ebele maza partenaire ya motu ya po ya biso alanda ka biso na makam na biso nyoso ngana lo baki mena tangi kombote piana na tangi avec votre permis. Très bien yale na pesi mbote sika azali bien que azoki manga mingi mikolo donc yangwana en somme yangwana des activités na biso vraiment le lenge ko sale mapenza na molai na nyoso yangwana to bengi si bato ebele boya ebele. Voilà, mais je pense que question yo nazo sale effort ezama kanisa ba imbo na ebisa rabino il est en image Ibrator bachi azape na affiche alati couleur maman Adel Kainda Maïna, ça c'est maman yale na pesi mbote sika yo zali, c'est un jeune très intelligent na lingara mingi nazo ta kokotoyer hors caméra et j'ai trouvé en ce monsieur mambo ebele ngamona bana ba ibubata makana musique pour anini Moïse to sala kaka art mais Rachel Chako il faut na lo bango parce que nous on est des journalistes. Ibrator Mpiana chante bien. Ibrator Mpiana respect. Ibrator Mpiana Kobina n'en parlons pas. Mais qu'on soit vrai. Activité na bino ils ont la bénédiction 3 ans qu'on soit vrai. Batubana rage, batubana succès, batubana pifo, bali belé notanga bakomo na bangote. Vous allez chercher un partenaire on a été inaperçu na scène inaperçu na ba média nzembo ata moko te suna biso boyemba o bakino ba congolais ba yebi ndebozu hein bayemba ngondeli oui merci faut comprendre les partenaires n'a de défendre les partenaires donc ça c'est exact question européenne je pense que Ibrator royano lango yemoko vous constatez que côté culture to côté ne boche mwandule et ko étouffer activité na parce que na ne baloba moi succès au moins ni nango azaté sur scène. Bon, on a évité de belé so ba yebi Ibrator après avoir que Ibrator puis na baloba c'est pas sorcier. OK. C'est pas sorcier c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au cause de la meilleure, au cause de la bien dans toi. Pour obima, cause la ka aussi mbakisité. Très bien. Pour matisa ko yembe belé, to pe succès ezaka kisité. Ko bananu ko sala. Yeba lo barabi, biso wela msa to wela succès. Très bien. Parce que tant on yoka Ibrator, so ayebi important te pour na succès. Ayebi été, mais so vivre yem ko libosa yoka c'est un bon chanteur. Très bien. Parce que tu vas découvrir que c'est un bon chanteur, c'est là-bas mon succès n'a été. Il y a un besoin et ça pending mon tribune de femmes des médias. Ouais. C'est-à-dire que non, tu oses la totale à te baba mon tribune de femmes connaît déjà succès ma casse. Non, on n'a pas besoin de succès, on a besoin de travailler la tête. Voilà. On a besoin de faire remonter ba femme au bazar à la hauteur. Très bien. C'est ça vraiment. Toi on a pas ça to simba qui cité pour le but écouter un ngobila. Et donc toi on a pas ça simba qui cité pour écouter un ministre de la culture. Merci. Voilà. Donc quand tu as ça na biso bien boye ngoblem ko so mbenga biso de yemo mais azobima na yo sengata Daniel Bumbate o sengata Daniel Bumbate ya babino o ya roya to bango de l'essence que non le gouvernement de la vie parce que biso ça le moto ko bana on peut ya musana biso
Très bien, je pense que maman Christelle, tous désannoncé déjà parce que vous avez aussi que tout dans la souka, nous avons fait maloba souka na moko pour te clôturer émission à l'élo. Ibram Piana, ndeka to bagi to kuta na soirée de gala mais la semaine prochaine, il faut échanger on a Moïse. C'est déjà c'est vendredi. C'est déjà c'est vendredi. Très bien, il faut déjà to solo ndenge yo yebi ndenge to solo là. Ah, ndenge na sala capella mais na musicien té. Maman Christelle liloba na o ya souka par rapport à émission à l'élo et puis na ba femme nyonso peut-être bazara na banda ku ba na moins talent, ils en a domaine na biso, ils en a secteur na biso mais bazora peut-être structure montaire au quota. Un mot rapidement aussi ça toque pas maman Rachel Chako. Voilà, d'abord on a remercié yo papa Moïse na ndenge yambi biso na plateau na yo. Ndenge permettre to lobela makambo tribune des femmes de médias. Alors na basi nyonso bazana ndako na loba mama zala mwasi ya kotelema, zala mwasi ya makasi, zala mwasi oyo azotala liboso oya kozonga simate pona maloba bato. Tambola sala musana yo tribune des femmes de médias et fungoleli yo ba porte. Très bien. Yaka pala biso. Voilà, on va finir avec maman Rachel Chako, présidente ya structure monene oyo tobengi tribune des femmes des médias, azala kibongo, invité à Moïse Mbouine Sarabino que to pesa maloba na batu nyonso. To pesa maloba na batu nyonso, lobby tozongeli de bandenge ezalaka comme d'habitude na makanisa ba imbo comme lelo 20h25 moto azangate maloba na peuple. Bobenga ebele entre Mboso Kodia, Vital Kamere, nanu sengeli ba député ba voter biso président un perchoir. Question na biso ya pourquoi lelo ya maloba na peuple sujet yangwana. Très bien. Rachel Chako na za sima na bino awa développement za raté to si émission na tribune des femmes activité au talanga na miso les PDG mukuna les PDG ngana zo tuna na tribune des femmes soirée de gala qui est derrière vous? Tribune des femmes des médias. Tribune des femmes des médias. Très bien. Soyez-en à 3 personnes, il faut singa bango merci. Bah soutenir bino valablement dans réalisation et loko 3 personnes quand on a habité basé belé. 3 personnes. On singa la Nzambe. Et puis on singa la bande de tribune des femmes des médias. On a lobby bande ko comme belé 2, c'est pas grave. Troisième non singa ma partenaire qui Braton piana et puis na Doulé. Miliki Yaou Doulé. Sukawana, biso amoni bisoté, amoni tribune des femmes Sukawana. Vrai ou faux? Question na tout non grave. Tout naka papa to samba mo. Biso banga mitunate, ta ba pandisa ngote. Yondo banga. Ngana bangi. Vrai ou faux Janine Mouzaï Freebox a accompagné Bino du début jusqu'à la fin dans la réalisation d'activité ou? Faux. OK. Très bien. Merci beaucoup. Vrai ou faux, Bobeta qui a une opportunité par maman Denise, maman ya Mboye Kolo Congo démocratique. Bobeta qui sur fondation. Vrai ou faux, Bolobi qui est dans le ministère de la culture et art, on dirait papier n'a bien côté de monde en athée. Vrai. Vrai ou faux, Bolobi qui est dans l'hôtel de ville de 8h 11h, Bayamba Binoté. Vrai. Une phrase dans Mobilamba quand aussi dit ça poise dans des bisous. La ministre de tutelle na biso. Le ministre de Biloboy. Ndé na pesa communiquer. Ngana singi d'abord na bah vidéo na biso. Alors nga merci, ça c'est un très bon travail. Allez voir mais c'est Fabrice pour vous accompagner, vous amener chez moi. Si le long na kindate. Ça dit na kindara. So les appels là ça pas trop mais c'est liam. Si la kala. OK. Cher monsieur le ministre, vous avez suivi. Monsieur le gouverneur de la ville, vous avez suivi. Ce sont des femmes des médias. Ngana lo bango kaka. Nous les journalistes, on n'a pas d'amis. Bino zaka mandat à l'État, biso zaka mandat à peuple. So bina renoncer na ngote timgo na kokufa na kozala ga journaliste. Boye ba ke pouvoir ya l'État et ya kapé ici là. Merci na ba gouverneur nyonso o bandima kama kanisa ba imbo ka ba pesa Moïse Mbouye confiance. Merci na ba ministre nyonso bazala sympa o ba obima to sambela nzambe bazonga. Lokola ba excellence Adel Kayinda Maïna. Merci na Peter Kazadi. Et monsieur Zayangai. Très bien. 30 secondes, Maloba, se couper, ça va, merci. Merci, le président de la République, François Chilombo, champion et masculinité. Très bien. Voilà, on a fini cette émission, amis téléspectateurs. Retrouvez la rediffusion d'Ango après Info Soir. Et puis demain, même heure, Communication Plus Télévision. On a la plateforme Union sur Communication Plus. Merci. On a la partenaire de près ou de loin. On va hésiter na Koya, na Communication Plus. Et puis un grand merci à l'initiateur, le PDG, Aaron Mukuna, qui nous suit. Depuis quelque part, depuis quelque part, il nous suit. On va finir cette émission pour dire aussi merci. Tant que vous avez bateau finga baro criticaka appareil judiciaire na biso, mais ils allaient peine bateau bazo accompagner valablement
le président de la République na secteur wana. Bandeko baza na ville ya Beni. Balobi na ndeko Moïse Mbui to komisa yango na média. To pesa merci pe éloge na procureur général ya ville ya Beni. Je cite les SPG Itumbu Philippe. Derrière un homme fort, il y a une grande dame forte. Oazo pesa papa conseil koke nakanya kate zala droit na musala no ya osambisa rabato ya kokataka makambo. Elle c'est madame Percy Mbui Itumbu. Bon mercredi. Émission à Au revoir.